Directeur Joseph Chongwingila. Bonjour, JC Muzela. Directeur Tobenga yo prophète, Tobenga yo évangéliste, Tobenga nani parce que o souhaitaki pona ndeko Mbosso, lelo oyo bandeko lokola ndeko Molière, a annulé alobi que na pétition bandeko organiser wana, a co-signer ngo lisusu te a retirer signature na ye, a soutenir Mbosso na cadre toujours union sacrée. Zaki souwe na bino. Vraiment, merci beaucoup, JC Muzela. Nabanzi que Koloba, Ndenyotu Koloba, prophète, évangéliste, pasteur nani, meloko ifona bisayo, mutu oyo azali nakati ya pensée en Nzambe et chaque fois biloko alobaka ndoza komi réaliser. Souhait na biso ezalaki que na moment oyo toke na biloko mbangu mbangu pona ko préparer makambo ebele et aussi ko voter ba loi ko tala pe biloko nini ezotambola na mboka na biso te. Na banzi ke ba député balakisi basalinga bien maturité bayoki quand même demande na biso ke sengelaki ko asseoir démarche wana ya pétition vraiment et pas na biso esali biso bien pona nini ko permettre musala sikoyo ekende bien et bomonaki déjà musala bandaki bien na féliciter ba député pona sagesse et maturité au balakisi na face ya peuple congolais et pourquoi pas monde entier ya olakisa keno bazana pona kisalu et non pour le fanatisme ou bien pour la corruption. Voilà les députés tolingi bazala te pour na lelo mais pour na lobby. Nda boye bako récupérer confiance à peuple congolais pour na mandé zaliko ya vraiment coup de chapeau na ba député boye ba sali que kotika babiloko elingaki lisusu kozongisa biso sima na okende liboso. Vraiment merci beaucoup. Est-ce que basali yango te parce que toyoki makambo déjà 500 jeep pour ba député et yaki ata moko te tikali na parking, c'est-à-dire bali yango déjà na banzi ke problème ya ba jeep ezalaki avant pétition. Ndoa oyebi nous en tant que toza ko sala ba analyse esengeli te to bandromona kaka toujours problème à corruption. Ba député baza ba responsable. Ba député bayokaki koloba na biso koloba ya basongolo pakala balobi ke non peuple congolais a besoin de la bango kisalo. Na banzi ke eza pona problème à jeep te eza ki problème à kisalo parce que ba jeep ezalaki avant et problème à pétition et ko bimasima. Ndo bazui ba jeep ezali na problème te. Eza jeep tende sali ke ba retirer et ba motion na bango non ezali juste maturité politique, maturité et conscience ya kolobi ke non tozawana pona sala ke mboka na biso to sale kende liboso aussi to contrôler gouvernement pona et ça la sociale ya peuple congolais. Voilà, et ça la sociale peuple congolais, directeur Joseph Chongwingila toujours continuer na yo. Yebisa biso na mwa moke makambo ya moyambo awa eza ko benda makelele tozomona ba déclaration partout na ba radio nyonso baza ko lobela likambo wana. Est-ce que ba député à Kotoyo bazana moi parti pour pas moto moko boy ou bien nani est-ce que lelo oyo moto a ordre union sacré il faut bimela sou na IDPS est-ce que vous allez vraiment na sens nango? Merci beaucoup. Ngana banzi que eloko biso sengeli toyeba en tant que politicien ou la société civile to population et sengeli te to banda kosala biloko pona kosepelisa mutu pona kosala eloko pona non tosala eloko pona koluka kosangisa bato na banzi que soki totali malamu patriarche Fe Gabriel Kyungwa Kumwanza alukaki batu nyonso basangana. Alors na union sacrée to éviter et comment eloko lokola eza imposition mukonzi ya mboka ndo batu balatisa te mukonzi ya mboka eloko ya lingite mukonzi ya mboka za na besoin lisanga ya batu alors to éviter ngana ko sepela te na ko linga pete ke ezala diriger na moment oyo na batu ya nini ya IDPS non IDPS eza na ba responsabilité na misala na bango ngana banzi que sokotali Bruno fédéral Bruno Chibango comment ça ko travaille voilà donc mutu faut travailler na kwena pour na koluka kosalisa chef de l'état ndo sengeli te ka batu non so basala na coordination ya union sacrée ngana banzi que IDPS eza déjà sur terrain, visibilité, ça musala bazo sala les kende bien et problème il y a coordination, c'est mieux côté que la bâtonnier Muyambo pour na continuer na programme bazaki nango avec patriarche et aussi eloko tuni pour na ba député ngala banzi que
Soki balobi que non, voilà, Muyambo aza na kati ya officiel te. L'officiel tout d'abord c'est quoi? Nous devons aussi comprendre quelque chose. Eza français. Officiel eza koloba te que ozali na kati ya assemblée, oza député, ou bien oza gouverneur, ou bien oza ministre. Non. Officiel ezali mutu nyonso oyo azali kobimisa makambo na ye, kosala biloko na ye pour l'intérêt ya mboka. C'est ça l'officier. C'est-à-dire, officiel eza te kaka bato baza na kati déjà ya ba institution à l'état. Non, non. Doit to confondre biloko te. Officiel ezali mutu nyonso oyo akoki kosala ba déclaration na ye abimi nango na officiel et bato nyonso baoki yango. Mais sinon na moment oyo totika babiloko akola no voilà ye aza député te, aza na assemblée provinciale te, akoki ko ya kopesa ba instruction na ba député te. Non, nda to corriger biloko mosusu. Nda kozala coordinateur ya union sacrée et sengite ka kozala député. Alors so tolobi bongo nda alors bato nyonso baza pe ba député te babima na kati ya union sacrée puisque etikala juste ba sénateur nda ba député. Or ce n'est pas ça. Soit chef de l'État ezalaki kosangisa et les politiciens et les sénateurs et le pasteur et le député et les professeurs et les tout. Bato nyonso baza na ba responsabilité même la société civile kozana lisanga pona osala ke union sacrée et kene liboso ngana banzi ki yango nda tolongola ba biloko mosusu nda Muyambo a mérité kosala na esika wana. Directeur Joseph Shungu Ingila, lelo oyo ba ndeko ya ba confession religieuse baza coincé pour un problème ya CENI et puis président Mbosso apesi bango ultimatum ya 72 heures, c'est-à-dire basa de façon tout basisa makambo wana. Alors ceux qui basilisi yango te décision ni au niveau ensemble. Tala na yebisa ki bino na lobby que non il faut tout respecter démocratie. Soki ba père spirituel na biso ba yebi ko respecter démocratie te kozala soni mingi. Ngana banzi que les 6 confessions religieuses balakisaki amour bazanango pona mboka na biso kende liboso bo mi balé ba mi retiraki eza pe droit na bango to boya te mais ba oyo 6 ba travail qui déjà ba présenter PV na bango ngana banzi ke soke sengel to respecter démocratie sans parti pris sans que tozala na 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire quoi kozali église mon côté ou eleki église mosusu. Nda soki ozali évêque ou azali pasteur, mutura mutu azana responsabilité na ye en tant que berger. Sauf que ba nomination et ba responsabilité nde kiseni selon ba administration ya chaque communauté. Ngana banzi ke na moment oyo na kosenga na ba député national bala kisa ya solo ke non baza kosala la démocratie. Ndo esengeli te to luka kosala loko lokwa na kati ya mobangi lokola koza batu moko nde il faut ba dominer batu misusu. Non, ba responsable misusu ya ba confession religieuse baza pe na droit ya koloba baza bango nyonso ndenge moko na mutu aleki muninga zate ya musulman aleki ya kimbangiste te ya kimbangiste aleki ya catholique te ya catholique aleki pe église de réveil te ndo batu nyonso wana moni même armée disali mutu na mutu aza responsable na kwe na ye alors aza pe na droit ya koloba ndo ba pekisa te koloba ya oyo batu 6 basi balobi pona juste na 2 voix nde baluka ko retarder biloko vraiment nga na osenga soki conscience ezali na ba responsable ba confession religieuse bango nyonso ndenge bazalaki 8 oyo 6 basi ba décider bo mibale vraiment pour un respect et pour la personnalité na bango c'est juste comme incliné ko signer et problème ici mais ceux qui va signer pété que l'Assemblée nationale est décidé juste pour na ba PV bazanango na banzi eza yango nda débat ezate discussion ezate tricherie ezate corruption ezate eza problème à démocratie. Moi je pense que c'est ça. Voilà problème à démocratie lelo otoloba ni sort ya ministre pour na makambo ya baram toloba ki 48 heures asenga ki wana pour que ba s'expliquer a okoya ou bien ozala oyebi ngana koloba kokweyisa ye kozala epa na nga nanu na koti na problème wana te mais problème na nga munene eza juste conscience
eza juste azonga lobakeno voilà tomoni ya solo moment peuple congolais za kolekela eza vraiment na kati ya difficulté makasi, ça ne sert à rien totia lisuba biloko yoko compliqué ba congolais tala nanu exemple ya muto azali internet na hôpital urgence moko emonani aza juste na 2000 francs po asomba $1 ya unité mais bokate yango akosola na bato boni akoluka mwa quelque chose ndenge nini mpona asalisa ndeko na aza maladi ngana banzi ke ministre aza na conscience ntango azozonga alobaka keno vala to retirer problème ya baramu wana alors le peuple congolais bakoki kocontinue na ndenge esengeli baretirer mais bakozonga c'est ba o baperdaki da bainite na bango bon kozali politike mosusu bakoki kosenga na bareseau na ba entreprise ya communication comment bakoki kosala pona voilà le peuple congolais quand même baza na kati ya partenariat no koza ba taxe o bafuta na kanini tout ça baki ok voilà alors après une semaine il faut bobanda kosala bo ou peut-être voilà ou peut-être nda ba CMS nyonso ezala gratuit pendant une semaine voilà. C'est aussi quelque chose, voilà, oyo koki ko soulager le peuple congolais. Ngana banzi ke biloko eza simple, eza problème à mutu. Et so mutu ezo sala, ezo sala ke ba peuple congolais balinga mutu nyonso. Merci beaucoup directement lo basuka na ba oto bazolanda yo. Merci beaucoup JC. Mina lomba tu batoto yote ya Katanga, peuple congolais, tukwe shibote. Mukitu kimoya juu tufanye ke inchi yetu yende mbele, tusaidie batonie Muyambo vile eko ku coordination ya Union Sacrée, tumsaidie na mawazo mzuri eko nayo ile baba aliacha na ile ataongeza juu kazi yende kumbele. Tuache bitu ya kugombana ba député, banani, ba politicien, tubakie nyuma ya mtu leko na nia ya kuendesha bitu mbele juu inchi yetu, Kongo yetu ionekaniki heshima inji. Tuache kutumainia batu bale banatumika na pesa juu ya kutafuta kukombanisha watu na kugawanya watu. Iya ina wakati ya kutafuta kubebeana miti, majiwe, nini. Ni wakati ya shikuikala fazi moya kusema keno baba alituachia nini, angalia kitu baba alituachia, vala Muyambo analeta kitu fulani, tunge na ile baba alituachia, tusaidie juu mkini yetu yende mbele na baba taifa one kama Union Sacrée amuna ubabuzi, amuna hata kitu kimoja na fujo haiko wako. Province ya Katanga ina watu wa elimu na watu wale wanastahili kabisa kufanya bitu binene juu ya kesho. Asante sana directeur Shungu Ingila. Asante baba Jise. Merci beaucoup na bato balanda kibiso. Merci na mon réalisateur balobi yangandeko Ricky Mbia Roki Mbia ya mwana Roki Mbia mon réalisateur. Merci na ba oto bazaki scotché pour na loto soki awa nous sommes bénis. Dites amen.